Sengo lelo andeko babalani frère oyo nasere oyo basangani lelo bakomi moto moko libala oyo ya Yesu Masia tika Nzambe apambola bango. Soki Nzambe alingi apambola nga lelo elekaka na nzela moyombe gauche te. Voilà. Moi je sers Jésus-Christ de Nazareth. Tika Nzambe apambola bango na pasi tonesengo botalela Nzambe. Oyo azali nkolo na nga pe na azali raison de ma vie sur cette terre. Nzembo lokwa wana. Esengo na libala. Nzembo na kati album wana kaka nzembo lokwa Jésus Christ kumame. Mama do makwe ye oyo. Voilà. Mususu azate c'est nazana na photocopie te. Voilà. Mama do makwe ye oyo, mama do makwe Jessica ye oyo. O ayemba banzembo wana nga ye auteur compositrice nga ye oyo. Banzembo na yembi pe même voix yango na yembeli yango. C'est que nalinga na lobaka eke na lobaka bosolo na sens nini. Même pour batu baye bangai na Kinshasa awa. C'était à travers moyombe gauche yango. Nenga taki na théâtre. Voilà. A komi a tien mongongo na batu baye banga na église lokona bandana ba shalom et ba église na bandaka nango bayemba keno mama do mutayemba nzembo na loba mutu ayebite. E bongo yo obina na nzembo wana obala okoma pe pasteur okoma pe musala nzambe obina ko banoza ki mwana muke otika ko benga ngate otika ko sala ngata bola momoko te na tielo ata boye mais nzambe na ngai wana nga na yembelaki asala nga quelque chose. Amfumu lengi lengi bedu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sarisa bana waya luamu mudila kena amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi ima théâtre mana mambodi landa YouTube télévision. Salon Flori mama moimwene mama mwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala maganda boyigoyela ungeri ki maganda boyigoyela yafisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala Makingumba. Bonjour, bonsoir, Balanignon, sur la Metro Makengo Tapis Rouge TV, la télé de réalité. C'est moi, votre humble serviteur, Giro, autrement dit, JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission, la découverte où il y a toutes sortes d'artistes. Lelo, Nazanga Morote, je suis avec Maman Mado Makwa, Oyo Azali, chanteuse, musicienne, Oyo, Boyebiye, Ayemba Yemba. Abanda musique kala bino mo boko découvrir na quatre émissions sur la découverte parce que awa to lo baraka réalité na grâce à papa Metro Makengo Simo kabaka na maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse na Zurich bazolanda biso. Merci aussi à Ness Makia Didia Taba papa na Jonathan. Merci à mon sponsor officiel Salon Floride depuis Suisse. Merci aussi à papa Roger Mwana Mavala. Merci à Gilles Lamporio. Merci à tout le monde bavenanga partout bozolanda. Merci aussi à ma famille Molasoko depuis France, il y a Lydie, Cathy, Amandine. Merci aussi à Lisette Molasoko depuis France aussi. Merci Nayo. Merci Nabino Nyon Sobo. Continuez à s'abonner à la chaîne Metro Makengo Tapis Rouge TV. Vous ne serez jamais déçus. Montréal, Ritika Zadina, Héritier Djamba Wazali, toujours au Folo Moulin, Fongolangana Zoa. Invité de jour, Azali, Maman Mado Makwa. Makwe. Donc, Yewana, en tout cas, merci à Montréal. En tout cas, vous billet à vous solo la micro, à la découverte. Parce que Senga qui est belé, bande konanga bozana France, na Suisse, na Belgique, na Hollande, les États-Unis. Bosenga qui to luka et to luki azali Maman Mado. Bonjour.
Bonjour, Papa Molasoko. Oui, oui, en tout cas. Journaliste. Oui, oui. Merci. Voilà, merci beaucoup, Maman Nanga. Tout ça, en tout cas. Lelo, en tout cas, Batu Belé, Bazako Kamwa, Nek Bamono Lisusu, Batu Belé, Bazon di Matezalio, Maman Mado, Makwa, Okinda Wabi. Bien aimé dans le Seigneur. Question au journaliste à Tuningaï. Et sa question moko. Il fallait qu'à Atuna Bongo. So parce que Nabimaka Penza na ba mingi vraiment na ba télévision vraiment té. Voilà. Mais le col à ba réseaux sociaux et comment des fois na compte nanga Nabimaka po babuzo ba pese belé. Voilà. Yango moni to linga su komitika vraiment bongo té. Nazali prévane que tango papa lukinga papa journaliste Molasoko lukingai azwingai c'est que nazali nazo continue toujours koyembela nzambe pe kosalela nzambe pe nazana bomoyi. Merci beaucoup aux Anabomoyi, merci, en tout cas ça fait plaisir à tout le monde. Émission La Découverte parce que c'est émission mon balandarango et belé mama. Lelo aux alliés, réseaux sociaux bimi aux alaka depuis bimisa album no liboso depuis 1990 et bana men en 93 banda 1993 officiellement bimisa album na yo oyo e cartona tilelo banzembo na yo e betaka bato ebele bandimaka te to bazondima te to sala banzembo wana mais kana ko rappeler bato na nzembo oyo vraiment oyo esalaka Mama Mado ayokana na monde entier bato baye bato balotsa banzembo na ba fête to matanga bisike ebele nzembo nini oyo esalaka Mama Mado ayebana ezaki nzembo nini mekana ko rappeler bato na ko ina loyembo. Merci vraiment en tout cas nzembo oyo esalaki ke Mama Mado makwe bato baye po azali musali na nzambe na kati na loyembo c'est na évangéliste na kati ya loyembo. Voilà. Nzembo lokola mikumba na biso topesa yango na ye Alléluia ngo na Yesu Alléluia na ye ngo mikumba na biso topesa yango na ye Yesu mema Alléluia ngo na ye ngo pasi na biso topesa yango na Yesu oya Alléluia. Mama Mado makwe ayebanaki mingi papa journaliste na nzembo wana depuis 1996. Voilà. Nzembo ebimaki parce que album nanga liboso ezaki na 93. Kaka na kati album wana eza na nzembo lokola esengo lelo andeko babalani frère oyo na sere oyo basangani lelo bakomi moto moko libala oyo ya Yesu Masia tika nzambe apambola bango tika nzambe apambola bango napasi tonesengo botalela nzambe nzembo lokwa wana esengo na libala nzembo na kati album wana kaka nzembo lokwa Jésus Christ kumama Elohim kumama l'agneau de Dieu kumama kumama je vais kumama yepowani kumama Yeshadaye kumama l'agneau de Dieu kumama kumama le toke kumama le toke kumama toke nzembo lokola wana ezaki l'album moko c'était en 1996 nzembo wana ebimaki même album mais Mama Mado asuka ekana wana te. Voilà, Tozokota, merci Mama Mado Makwe. En tout cas, ça fait plaisir à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que parce que la page nationale publique qui dit que Yambayo. Il y a un moment où il y a des questions qui posent qui photo pose tout na yango. Mama Mado, na nyonso wana ningo yemba lelo
aux années aux abo et lelo. Est-ce que tout le monde a bandé qu'on nous sous aux alarana ou ba deningonde ba Matou Samuel ba sala ba lokola net ba remix ba nzembo ba beta po bazala toujours mais au tika ko sala loko wana te to au pensaka te o sa ba remix ba nzembo o parce que ti lelo ezo beta. Mais au coup ça la bilo qu'on a des pour zongi ça yo parce qu'il y a beaucoup de gens on dit maté que ça yo on dit maté que vous allez assumer na mokili na ça y bango ke ngai yo naza na bomoi c'est mokili ko bo mangatin tant que Jésus-Christ a signé té parce que mission na ngai ne silité c'est mon histoire ne sont pas encore terminées nase na moi oyo c'est que question autour ngai ke maman Mado est-ce que ko ça ba remix ba nzembo wana té et tout. Je ne suis pas limité car la banzembo wana mais ça peut m'abêter parce que remix nzembo lokola ya molimo na sala déjà na sala ngo pe na Congo te na sala ngo na libanda mboka ba clip pe ezali. Voilà, tout qui est nzembo au bateau stoka na générique et artiste au musicien comédien Muyombe go deux années nzembo na yo. Les nzembo ya maman Mado Makwe. Est-ce que ndenge au tango ndenge tango bo solo la to ozoramo ba bénéfice na nzembo na to na ndenge mais comment expliquer ba. Bon en fait nga loba solo na ransi ba mukini so bazola ndanga bana Suisse bozola na maman Mado Makwe ye oyo. Voilà. Mususu azate c'est nazana na photocopie te. Voilà. Maman Mado Makwe ye oyo maman Mado Makwe Jessica ye oyo o ayemba banzembo wana nga ye auteur compositrice nga ye oyo banzembo na yembi pe même voix yango na yembeli yango c'est que na lingé na lobaka eke na lobaka bosolo na sens nini même pour batu baye bangai na Kinshasa awa c'était à travers Muyombe gauche yango nenga tchaki na théâtre a commis a tchini mungongo na batu baye banga na église lokona banana ba shalom et ba église na bandaka nango bayemba kikeno mama do mutayemba nzembo na loba mutu ayebite en fait il y a sali pe promotion na ndenge na ye alors ngai na kotala ndenge Sokoda zo futanga parce que nga na musala naza affilié na Sokoda je suis une servante de l'Éternel soki nzambe alinga pambola nga lelo elekaka na nzela Muyombe gauche te moi je sers Jésus-Christ de Nazareth oyo azali nkolo na nga pe na azali raison de ma vie sur cette terre. Alors soki nazo yembela et soki lelo nzamba linga pambolanga a pambolanga. D'ailleurs je suis béni so parce que na salela ye. Voilà. Alors batu na nga question na mingi bon pesaki na pesaki Muyombe gauche a tia banzembo wana. Yango moni ke Sokoda futaka nga po yende mtachaka ngo. Ye du moins assemblera na nga ité mais du moins azwa nzembo asa sala promotion. Et bongo yo obina na nzembo wana obala okoma pe pasteur okoma pe musala nzambe obina ko banoza ki mwana muke otika ko benga ngate otika ko sala ngata bola momoko te na tielo ata boye mais nzambe na ngai wana nga na yembelaki asala nga quelque chose alors pour na Muyombe gauche moi je préfère mieux atiaka neta banzembo ngo so parce que azo sala pe ki batwa yeba ke mama do azalaka voilà na ko condamner yepete voilà yango moi na sens vraiment trois réponses nanga naza membre na Sokoda c'est parce que grâce à Muyombe gauche a tianzembo wana e betaka yango na Sokoda afutaka ngai papa Nes Makia Didia Tabao merci aussi à papa Mbuta Roger mwana mavala papa Metro Makengo Simon Kabaka voilà question oyo vous pas maman Christelle Mumba oyo vraiment ba mitunga samara pona yo mingi maman Christelle Mumba ya zwami na Suisse. Amen. Précisément dans la ville de Zurich. Amisa ngana tuna yo. Lelo musique obino bo beta. Bo beta ti lelo yo kana musique oboyo ka lelo ya bana na bioto ya ba frère ba ndekuna musu ba bimisa ka lelo musique chrétien différence nini oyo mona kana katina obino bo beta na oba musique eza lelo. Merci papa journaliste nanga vraiment oza maele mingi question na zaiko zela mingi eza yango wana. Merci maman. Na ina loba na peuple ya Nzambe bozolanda nga ebele na monde entier États-Unis bozo Amérique ezolanda na ebiki Europe mo bezolanda Afrique bezolanda partout au monde bazolanda Océanie Asie bozolanda makambo na ina ebisa na peuple ya Nzambe ke tokomi na batemps de la fin batemps au peut-être o biso toyemba ki wana mokili ezalaki ndenge mosusu toyebaki confinement te voilà toyebaki coronavirus te biso toyebaki peut-être les mosusu ezaka que non en tout cas vraiment en tout cas nde toza boye c'est que toza l'église de réveil
Tozon dimela Yesu na biso, toyebi ba verset biblique 1 Jean 1:9, si je confesse mes péchés, il est juste et fidèle pour me pardonner, pour purifier, me rendre plus blanche comme la neige. Mais lelo oyo birésie comme belé, makama mabe comme belé. Vous croyez que même atako yembango et comme manipulé. Mututo akomi ko luka ayebana, mututo akomi ko luka asalela nzambe na lolenge na ye. Et ko kana jamais ne biso salela kinzambe. Biso salela kinzambe na évangile pire. To salela kinzambe na biso pona ko gagner milim. Bit ezali aller faites les toutes les nations mes disciples. Na yebi ke banzembo mama d'autant mama da yebi jove kumama. Molimo to pesa yango nananye. Esengo lelo bandeko nakanisi ba mabale belé. Nzambe asalaki ke ba mabale belé ezalaki na bitumba lelo bakoma na bana bakola bana bakoma ba université na banzemba mama do ayembaka parce que zaki ce sont des cantiques inspirés oyo Colossiens 3 na partie nango B 16b et lobby des cantiques inspirés des chansons inspirées. Jamais na olobaro pe na mona muta contredinga azate parce que to komi na temps de la fin makambo komi ya ko bongo na bongama Jésus Christ yemoko pa lobaki abina mikolo asuka to komona ba abomination et okota ba faux ba kozale belé ezaka ka pona ba côté ate eza pe kana musique pe jamais ko kokana to sala ki musique moko pona ko gapo to ki base fondée to zaki na base to sambela nzambo ya solo. Ce qui n'a pas papa journaliste ndeza wana tant biso to yembaki to mutuka ko mona muto o mutaya bino ndengeza awa abi ma producteur te azaki te poto zaki na ba cassette voilà l'air wana ezaki musique ya l'autre camp ezaki ko zo ba producteur biso ya nzambe na yebite bo benga ba ancien mususu bazaki peut-être ba ine na nga ba ko loba to zaki d'abord ko sala banzembo na ba bandi matique. Tozaki na ba cassette, tozana ba CDT, le lune de comme ba CD, ba flash disque, to comme ba ordinateur, to comme na ba internet, biso to yebi yango te. Tozaki ko sala musique moko oyo keno, ba te biso na ba passer na biso keno, to gagner ba âme. Tant on a na zoimba ke soit loué na makambo na surtout Jésus azala loué azala glorifié. Ozomona. Tant on a zoyemba mikumba na nga seke nde naza soki soki mutu azana molimo mo santo aza mutu oyo azali mayele aza mutu oyo azotama na esprit. C'est parce que en l'homme en réalité c'est l'esprit. Alors si tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, oza mutu azotama dans la chair, les lois soki enlèvement et toi tu crois que tu vas être enlevé. Voilà pour tozo yemba biloko moko ya ko biyembela te. Tozo yemba biloko pona mboko le tota ba vie, tota le ba bonete, le komi ba bonnet, le komi vie, au ça du n'importe quoi, au koyemba biyembela, mais ça o cha ba trimolo na mongongo no pour ozo mbongo. Mais biso to ça la musique ya bongo te. Et ko kana jamais. Poto komi na ba temps de la fin, Jésus-Christ revient bientôt. Biso to sala ki ezaki moi mikolo ko poussa ba 93 kuna, ba 97, ezaki no vraiment en tout cas lokola leloté. C'est une réponse ngana ko pesa na ebité o ko contredire, je ne sais pas. Waneza ngai, je suis inspiré par le Saint-Esprit pour na loba maloba. Tous qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu et puis ba loba de la part de l'Éternel. Merci maman en tout cas. Très bonne réponse, merci. En tout cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au bandé causé et une réponse nango. En tout cas, maman Mado Makwe donc lelo ndenge totolo bakara ndeti question totolo landela awa. Lelo bino boyemba mama boyemba bopesa ba conseil boteya batu loba mama libala. Mais lelo batu msupe bazo bandenga libala. Batum se passe yembela côté à Batum était liwana na loyembo eza vraiment bien ti. Le ba sex tape bimi surtout na ba chanter. Bino à l'époque bablo ko on attaque internet en ezala quitté. Tout ce ko TNDT par exemple Deningo de Wendani ba publier na ba sex tape bablo ko on ezala raté ce phénomène on a lelo eza ba kisi to ezani na yanta ki ancienne maman ko limolelo ko nani. Papa journaliste, merci beaucoup. Na répété le sous-bozo la nabiso mikili mobimba. Et cause à travers kaka émission Oyo, le loko kangolama, le loko bikisama. Ce sont des vérités. Na moi tango mukie, ba vérité moko boye. Saint-Esprit na kat na biso poto yebisayo et ce ko yo zwami. Oye ba que Jésus revient bientôt. Voilà.
c'est que ba makambo to komi ko mona ngo Bible lobi yango déjà na ngasi na banda liboso awa tant biso to banda bandaka to zali na ba corona te mais corona na Bible ezali na Jérémie so 7 so tali okomona na Jérémie que non ba lobaka déjà makambo wana déjà écriture ezoko s'accomplir kaka balobi na batango asuka to komona makambo yo makambo ekomi ko baluka malamu ekomi mabe mabe ekomi malamu eza na batu oyo nzambe pe abombi bango na kata makambo wana bo tikala jamais komona bango te ti Jésus Christ aroya kozwa biso toke na lèvement so parce que tant babuzo bana ezo salema wana o tika batu musu quelque ba sala nzambe ba yembi mususu bo tikala jamais komona bango na kata makambo wana c'est parce que baza révélé ba yebi ke makambo ne fo ezala ezaka Satan nde mutazo sala pour que akene lifelo ye mogote il faut séduire baébé to comme na temps à séduction so moni mutazo sala biloko ya bongo azo kota na kata makambo wana aluka délivrance aluka délivrance so parce que akozala na katia na assemblée des saints o yeso akomatate ba épouse à Christ akokena bango baza bato baza na biloko wana te soki oza na kata makambo wana oza atozo yemba kitoko nazoloba en tant que aîné ko inanga etali yo menga na yebiso vérité lelo ezande mukolo yo kangolama yo lelo olonga na position wana soki ozo pratiquer biloko wana soko yebi yango te oza déjà disqualifié na tango enlèvement eza biloko oyo bato ba impidique ba kokota lola te ba Bible elobi nango elobi yango so ke kuna na kati ya Galate komona makambo nyonso tu soki oza na kati ya makambo wana atoza muyembe munene ozola musa cimetière mobimba ya Gombe ya Kinkole nécropole ya bino kuna pena ba pote sika bozali mais soki yo ba fruit ya Saint-Esprit yo za nango te o matate soki biloko wana bazocho na kata biloko ata baza ko kumisa yo nde ata banzinzi bazo kumisa yo bien aimé na yebiso ki avec beaucoup d'amour au kendete so parce que ezali ba biloko ya nzoto mais en l'homme en réalité c'est l'esprit bien aimé tant yo tuninga papa journaliste obi que non lelo to comme omona makambo wana ezali esprit ya erreur Jésus a loba que bon pour se pelisa ba mitema na bino banzoto na bino mais un vrai chrétien o azo s'attendre que non un jour azala enlevé a que ne ko sepela na Yesu 3 ans et demi dans les airs dans les kuna na kata likolo kuna ska Yesu tozala na Jésus Christ pour ngana lo batokozala pour ngana ozala amen na makambo wana bokutanga te na ran wana te mais na lingi yo oyo ozo sala makambo wana na ndenge oyemba ebele na ndenge oedifia batu Bible lobi na biso eke oza na kati na esprit ya erreur oza lokwa escalier yo moko bato bazo mata bazo kende me yo mo okota te posa Yesu Masihi ezali bozongela ye nani yo akweyaka bongo azanga kotelema même ngombe ayebi kolo na ye mais yo zo yeba te obandaki malamu na molimo mais okomo ko sukisa na musuni lelo mama nzamba tini mama do mako ayebisa okeno biloko wana ezo salema eza esprit ya erreur voilà oyo animé bana nzambe tozali na prière mo tozali bonda bi esprit wana ese kitina mokili oyo ezo séduire bato bazoloba makambo susu pe bazosalela makambo susu amen voilà merci pour la réponse lelo maman Madoma Kwe ezo sala plaisir bato bazolanda na makambo ba message obimisa ba message mo très profond en tout cas ba oyo bino bolanda biso ba chanter en tout cas oyo ezali ba kwa malamu ndi mama yebo lobby. Donc, tika et ça vraiment plaisir. Merci Nabino Nyoso, Bozolanda Biso, merci à l'icône les Baobab, papa Métro Makengo Simon Kabaka, merci pour la initiative maman. Voilà, on fait ça papa maman Mado relation na yo lelo na ba chantre o ya lelo na ya kala. Est-ce que vous avez un bon terme? Est-ce que beaucoup t'en a bon mon naka tondengeni? Première question. Deuxième question Zali Bambo Babanzembo oyuni busala édifia batu biksa batu. Si lelo ezalaka na impact nango. Mais pourquoi bodoza detbino bozamo ebele pour ko lisusu ko bimisa susu banzembo te édifier batu pourquoi maman ngai parce que batu ebele baba na tuno mutuna. Amen. Merci papa journaliste pour la mutuna. Nandisi lelo vraiment eza mukolo. O nangai na loba nangai na papa journaliste pour voilà. Tout comme l'attente de la fin. Foboyo kana lela ominge pa nzambe na binzambe naza mot à dire na pepe nzambe
po yo benga ngai obenga nga lokola chef te obenga nga lokola servante po na mutuna oyo tant que je vivrai moi je louerai toujours mon Dieu nakoyembela kaka nzambe na ngai alors eloko zo salema yeke nde nazoloba boye na studio nazo yemba mais yeba ke lelo musique yango ya production ebeba na bimisa ebele bien aimé yo soki ngai na lobby ke na bimisa banzembo soki ozotia tembe benganga na opesa ba numéro na ngai na otindela yo ba album naza soki na 6 albums oyo na sala promotion te na omona nde na obana nde na osukisa te ozomona na lobaka ka vérité na yembi na studio na soki na mbongo ya studio na omona nde na okende TVT na omona ndenge ni na kosala soki ndenge ni soki pe YouTube bango pete mozala ba manager te fa créer ba manager ba sala ba pousser au bima ba YouTube ezande yeboye bien aimé ko tsaba biloko ba YouTube c'est ça yango c'est à peine parce que na bane ko bondela nzambe mingi bato bazotala mama madoma kuna kata YouTube so na yebiso ke za mama mado ntachate bazwaka elongi nanga batia banda kala bato wana baliaka bambongo batia ba carte bancaire na bango mais mukile zo kanisa ke neti banzemba Jova ba alleluya na Yesu ba esengo lelo wana ezanga te za komba mutu musu atia nazoloba po boyebi no batapote boyima ambosala est-ce que contact ezala tena mutu wana elo kote azi lelo azwa atia lelo ozungisa sunzemba ngondenge nini mais banzemba mususu na yemba so beti na compte na ngai madoma kokuta banzemba sikezali mais na moni ke nazo sala makambo ngo c'est nazomona mutu azo pousser ngazate bien aimé musala nzambe eza ofele c'est vrai mais lelo so ekomi na kata ba disque ekomi na kata bani ekoma payant eza pe mbongo ya mukiete lelo natanga montant eza mbongo peut-être le soir soma lopango mutu a contredit ngazate pour lelo ça la promotion eza mbongo ebele mais nga na yebisaka Yesu na yebisaka mutu mukilita bi Yesu tindelanga bato po yo kokita lisu te tindelanga bato ba ko valoriser ministère o tchana kat nanga na moni siko nzamba bandi ko exorcer parce que c'est roza na Suisse wana bengi nga na yebiete po lelo andima ministère nanga fu nzamba tcha na kata motema na ye alors nakoko sala likamo moko te o na makasi na ngai po jamais musala wana eza yanga eza musala ya nzambe lokola ye atinda ngai ya ko disposer nga bato pour ceux qui ont que à disposer nga bato ke nga na sala escroquerie na leba mbongo pour na kosala ba promotion pour na kosala bato on a pas ata bato ba tchara na YouTube basenga mbongo c'est pas off ceux qui ezalaki pour na bongo ndele basi ba publier nga na kata ba réseaux sociaux mama do aza escroc to pia ke ba mbongo na biso asala eloko te nani akotia musabika pia nga mbongo nga na sala musala po nga na osuka kana koyemba ngane na boye na osuka kana composer na côté studio na suki wana na so sabino vérité pour naza ni manager ni naza ni producteur il faut quitter à vous maintenant obinga mbongo nanga na sali pe mukilimi na ina sala nzambe na ningi na sala pona yo mama mado na benganga na so pesa pe ba coordonner nanga nenu te peut-être lemso ba ndeko ne bote ba deningo ba benga bango ba faire voyager bango ba sali ba clip mais ngana na benganga bo sepela banzembo bobina banzembo wana mais problème wana nzambe mo ka utuna bino po bozo tuna nga question nga na ibisi bino keno na suka aka na koyemba nazala balbum o balbum efana nga na ndako na box nanga ezali soko tietembe na opesa numéro nanga benganga na 5 albums efana yemba na tiki pe na tali sinzambe nzambe nga na suki awa makambo etikali nga eza pona nga na yebi nde basala kango te tindelanga mutu baninga nyoso tu bazobimisa balbum nzambe tina et puis des cantiques inspirés s'il te plaît eza ba maloba ya nzambe oyo neti nzemo moko soko akopesa nga permission na yemba nazo yemba ngona lobi azala kalikonje ya moto kozinga basantu azala kampen kosi ko batela banana yeo soki atelemi asala okote akopekisa yeo soki nkosi ya ngulumi banyama nyoso bakokima mosika Yesu atelemi nyoso ya molili ekokende mosika nzambe na bikamwe azosala ya minene na bomoi ya bana na nzambe azosala ya minene basali erere babomaki Yesu nekulusuwe monguna akanisaki soki Yesu akufi nde tosambwe nzokali wana Yesu ememi elevation na ngai ye amikomisaki mobola apote Jesi akoma riche kuna nekulusuwe amemaki bobola na ngai ye kuna nekulusuwe amemaki maladi na nga
kundane kulusue amemaki mikanda dossier na ngai tango bameni ye na tombo tango azomata likolo asopelinga koyemba obotika na yembelaka yo nzambe na elonga azosala ya minene neti banzembo ya boye eza na kati ya box na nga menene ebima te eza ebele bien aimé na suki kaka na koyemba le reste wana yo za na mbongo neza kaka pona makambo mususu mais ko tia na musala nzambe tout comme na temps de la fin Jésus Christ revient bientôt souvenir nini Yesu akozala nango pona ngai mutu na yembi na yo mutu tie mbongo no pona musala Yesu tozaka ndenge moko mutu a faire croire tezaka ka yemoko Yesu Masia nous sommes les mêmes hein mais nga siko na sali moninga na sali pardon mais yo du moins ozala na mbongo mususu bo ezanga eloko osala mais au sosola ne nous dit sosola quand même ndenge zawana ata so inga na reconnaître te mais mukelu akela yo un jour na royaume de cieux akotatola yo eza na bateau ba pesaka ba parfum na bango ba pasona makola Yesu lelo batanga bango esika ce évangile ekenda batanga ba mwasi wana batanga kaye pona nini asalaka po na royaume de cieux asalaka po na nkolo na ye lelo totanga kaye ndenge bo lelo bakoyi kotanga yo Yesu akoyi kotanga kaka tango yo soutenir ka ministère mama do makwe po eza ba mbongo mususu eza wana ebeba kaka boye ba esroka kaka ndengo wana mais soko teko na musala nzambe na ndimite ke no mbongo wana nzambe akoko kozongisela kozanga kozongisela ote yango moni question botu na ngai réponse nango eza yango wana naza na banze batali lelo soko benginga na otindela yo mais yo tia volonté tia sérieux na musala nzambe ke ngane zaboy na sali prière na ngai ke ngana nazo soutenir nazo promouvoir nzembo ba mama do ebima pona yoka ke lisute problème na ngeza kaka ke na suka aka na koyemba eza na promotion te eza na bato bazo soutenir te eza na bato bazo sala pe ba clip te tika prière na nga onga na sala kana lela na bike na koyeba solo kolela mutamukilité mais na oyebisa nzambe mama na nga oya Suisse nzamba pambola o asa pe États-Unis na Canada nzamba pambola bino na moni bo bande comprendre pour ça motema na ngai parce que ngai na kokufa kaka chrétien jusqu'à la mort chanterai jusqu'à la mort voilà et robotika jamais comme on na kata babuzo baté peu importe quel que soit ba combat ou ba difficulté on a kokuta na musalo nga na zanango na ko lâcher te je continue toujours à composer. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir à tout le monde. On a pas si souci. Mais c'est un mama yembi en tout cas bino oyo bo misara bambongo na bino, misara bambongo na bino soki wa bokinda na wa mutako soutenir yeyo mutako pesa WhatsApp pour que les liboso net ba mama mado boye boyi banzembo na ye et pesa ka bino ti lelo na balibala partout bokinda boyo ka banzembo na ye. En tout cas, il faut ça la plaisir pour vous soutenir et il faut ça vraiment plaisir à copier sa numéro na ye, ba contact na nyonso, parce que na nzembo na ye mbebele beleza. Il faut vous soutenir ça. En tout cas, maman Christelle Mbumba depuis Suisse, merci. Oyo ki maman nga pesi réponse ayano liyo. Merci Nabino si vous êtes en France et belé bozolanda émission oyo. En tout cas, vous soutenir et ça vraiment plaisir. Vous soutenir banzembo kitoko ezali ba biloko bien ezali eza katia mama. Donc message na ye. Voilà, merci. Question ezala ki contact na yo to relation ezali na bande ko na yo ba Deningonde ba Matou Samuel ba Thomas Lokof ba biloko tout est-ce que ba contact ezali beaucoup tanaka ou bien comment? Merci bien nommé ndenge bozotala ebele bozolanda ebele fait la musique. Voilà. Et ça qui produit par Philippe Loubas. Tota oza la matanga ya mwasi na ye mama Rémi atika kibiso. Alors occasion esalema ki ke bato ba yeba ki fait la musique na yebi bien aimé Équateur za na Canada Martin Wolf. Yepe appartient à Canada taki ba commentaire tozala ki biso nyonso ezala papa Patrice yemoko notre président Biska Zwami yaye yangoyo tozala ki ba papa Thomas Lokofe ba papa Deningonde bato ba participer ki na fait la musique baza ba ancienne. Voilà. Ba maman ya Sainte Sabé nous étions nous tous maman Chabani tozala ki biso nyonso tout papa Matou Samuel maman Mado Makwe o Thomas Lokofa bi ya Mado Makwe tozala ki na yemoko pe papa Thomas pona olobaka eke tozala ensemble
au monika ande mukilongo de comique mutu ta biza na likamuna mais ceux qui tozana na problème au problème matanga au problème pour soutenir tozala biso nyonso ensemble vraiment c'est que na ko bana bino keza tozala biso surtout so côté même na compte nanga beti madoma ko beti rythme kwe au mona que non ezana ba action to salaka ba mama chantre ba o ya ba yepe moi si kabazala jeune talent oui oui to kutanaka na matanga ngo tozaki biso nyonso to kutanaka pe na ba action musu to salaka to kutanaka po bino bozali banda mboka mo ebo mona te bato bazala sur place nana ngo yebi mama madoma ko ite vraiment alors tozala biso na biso vraiment toza ba humain mais toko ça la totalité mais toko tanaka du moins. Voilà, merci beaucoup tanaka du moins, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir aussi à Lydia, Lydie, Cathy, Amandine, Molasoko depuis France, merci aussi à Lisette, Molasoko, le cœur des beau frère merci à Claudine depuis le Bumbashi Mama, merci à tout le monde. Voilà, comment je t'ai nabiso repé sa contact ba tous mes réceptions ba linga ki to ba yeba maman Mado mariée, mère de combien des enfants, maman magasin colonine maman Mado nzembo no na pindi ba yemba mo pina ndina munoko mboka oui eza na munoko sakata oza sakata là ba mola soko mo paza musakata na ebité na ebité eza na dialecte na ngai c'est que mo comme to développer parce que ba famille molaso qu'on a eu musu bazana lemba côté à Wenja lemba oui baba la pe bande kopé mususu voilà c'est tozala biso tozala na famille na Lubefu awa alors moi to tangate ezate mais to yebika ke biska bozwa mi bambote yangoyo na musuni pe toza bandeko voilà mais biso bana nzambe eloko eleki ezali bandeko kati na Yesu nde parce que ba wana bazo comprendre biso koleka na boyité mais lokolo za mwana nzambe eleke comme sous double na musuni na nani mais de toutes les façons question tuningai je suis mariée mère de 4 enfants je suis mariée légalement voilà alors nazape na bana naza na bana 4 pona olobake tinde na yembaki nzembo wana esengo lelo c'est que ezaki pona makambo ngamo na vivre na yebaki ke no ngamo naza na kata makambo yango aya ngo monike nzamba saki ke na yemba esengo lelo bandeko babalani et tout parce qu'on donne ce que tu as. Alors je suis mariée légalement et mère de 4 enfants. Tant pis ça. Voilà, merci. On est arrivé vraiment à la fin de notre émission. Maman Mado Makwe, Zalama Claire Caméra Yangwana. Pesa message oyo na bana nzambe nyonso na bato nyonso bazolanda yo kobosa na te adresse na yo tel numéro ya téléphone na yo soki boza na chaîne na YouTube opesi soki ezate nzamba kosunga toyebi ndeni tokosolola te ndeni tokosala mpo baloko wana nyonso eya opesi numéro ya contact na yo mpo bato baza ebele bato bazolanda partout na monde surtout numéro na yo ya contact baproducteur bazali bamécène bazali bato bakosoutenir yo bazali mama Mado Makwa oyo asepesa bato na banzembo bato babalani bato batie banzembo wana donc pesa na contact les alara message au lancer fort na bato bolanda na pesi d'abord nzambe merci hein po batango to komi nango bandeko bauti musika baye na volonté bayebi ke musala bakosala eza musala ya nkolo po tozo loba pe tozo yemba po bato babika nazo pesa contact nanga pe na koloba mot de la fin na ngai po na yo zolanda par rapport émission oyo contact nanga po bozwa ngai phone nanga namba nanga naza na 00 243 97 43 10 481 00 243 97 43 10 481 mosusu eza 00 243 81 682 37 na suka 00 243 81 682 Nasuka 37. Ce sont mes numéros. Voilà,
chaîne de YouTube, vous en avez coupé ça ou bien comment? Oui, nous avons une chaîne à YouTube. Les gens banzembo, so côté na kata YouTube, Betty Mado Makwe. Au moins banzembo na yembi ba molimo ya kala, au moins na makeza pa me molili. Wana ya kala ba noir et blanc. Wana zangate. O wana za batu bacha. Bazora bambongo nango bandaka na sala ba vie belé ba bonné belé mais na bénéficiaire nango te mais oyo mususu omoni na yembi Jova e kumama remix a Jova na lati kwi na sala yango na mboka bapaya wana eza ya ngai omoni nzembo lokola molimo remix so betika madoma ko moni remix molimo wana na sala yango na mboka bapaya nazobina vraiment na kolipe wana eza ya ngai so kochi otali neti bale 8 mars mama madoma ko le 8 mars o mona pe elongi penza ya kokola wana nde eza biloko ya ngai okoko ba chaîne nga makomi madoma ko eza ebele so beti ebimi mais wana elongi omoni ke non na yebiso ke na salon na mboka bapaya na salon peut-être na mindele na sali yango emso be mission na baninga na ba femme chantre elongi koli wana eza ya nga oko s'abonner na place au sepeli Jova remix. Alléluia na Yesu remix ba mama chante c'est le 8 mars ezaka yangai o na koli nde na zaboyi. Voilà, merci ba dédicace ko pesa ba dédicace parce que monsieur ko bina souka. Et na pesi vraiment merci beaucoup na Nzambe na bien-aimé papa journaliste Mola Soko. Merci. O azape leki nanga pe na musuni Nzamba pambola ba Mola Soko nso bisika bazwami. Merci. Na lobi boye nalingi batu nyonso tu oyo bakotala émission oyo bazwa quelque chose soki bisika bazalaki na maladie na nzoto tika émission à travers émission oyo bazwa guérison kolanda na verset ya Ésaïe 53 verset nango 5 par le maîtrise de Jésus que nous étions guéris tika bazwa guérison ba ope bazali na problème mikanda bana mikanda te Bible bina biso na kati ya ba dédication na zoloba nyusu na zoloba na Jean 14 verset 7 tout ce que vous demanderez à mon nom croyez que vous avez reçu c'est que ba nyusu ba kosenga pa Nzambe quelque chose bazwa yango pe nazo pesa mbote na basala Nzambe lokola mama nanga Niki na France moi c'est papa Carlos Niki Bisiaka mama Carlos Bisika zo Nzamba pambola ye po abondela po nanga famille Mola Soko bisika bozwami botindi batu baya tiko zwangai awa Zambe apambola bino nakalisi mama leki nanga Nenette Mputu bisika zwami kuna na Florida bisika zwami mama Nenette Mputu Nzamba apambola pona ba encouragement oyebi o to solola ka pona Yesu na biso na pesi mbote mingi na ba pasteur nanga pasteur Lewis na pesi pasteur nangai Michel Bola na pesi papa nanga Valentin Manzayakana na Shalom na pesi bana Nzambe nyonso to bazo croire na ministère ya mama Mado Makwe ke euche pa Nzambe bisika bozwa Nzamba pambola bino pe mon histoire ne sont pas encore terminées mama Mado bokozwa susu banzema mama Mado na kata ba chambre na bino na kata mitema na bino na kata ba voiture na bino pe na kata ndako na bino nzema mama Mado ekobetama tika Nzamba pambola bino na kombo na Yesu. Amen. Merci Nabino Nyoso Bozala qui est belé à Kolanda. Émission où la découverte. Oui, comme maman Pananga, donc Giro, je reste, Moula Soko, merci. En tout cas, ça les plaisir. Maté à Boyoto, Pébé émission Bozala Awa. En tout cas, merci Nabino. Au Boyoki, en tout cas, ça y est là, ça m'a plaisir. En tout cas, on a 5 mécènes, producteurs. Maman PC numéro naé et Zawana, numéro Pezawana. Vous avez contact direct na maman Mado et ça m'a plaisir. Bosungaye, attends-moi quelque chose, attends produire thé. Moi mon qui en a groupe c'est que ça là ya pour ta studio, motivation que ça là est que non, à ça la clip a bien, donc ça m'a plaisir vraiment. Bo benga na numéro à PC en tout cas, bo benga biso thé. Ce que bo benga na nzela na biso problème thé, mais à PC numéro na bo benga et que ça va plaisir tout ba numéro ça na bo benga et que ça m'a plaisir. Merci à papa Métro Makengo Simon Kabaka na maman Christelle Mumba Makengo depuis Suisse. Merci à Ness Makia Didier Tabar papa na Jonathan. Merci à Mbouta Roger, mon Mavala. Merci aussi à Gilles Lampour. Merci à vous partout Bozali na monde entier. Vous continuez de s'abonner, ça va absolument plaisir. Quant à moi, je dis un grand merci aussi à Salon Fleury, mon sponsor officiel. Merci à El Mara, donc assistante. Merci à Richika Zadi.
dit. Merci à Héritier Djambana Montage. Pour nous, merci beaucoup. Continuez à s'abonner, ça l'a absolument plaisir. Merci aussi à Rayana, donc Rayana Molasoko, Bambo Tibele, Place aux Ali. Merci. Quant à moi, j'ai dit. Papa Uki Sarisa Bana Wayalwa Mumudila Kena Ambo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu Wankunga Mimbot Ima Théâtre Mana Mambot Landa YouTube Télévision Salon Flori Mama Moimwene Roger, mwana maganda boyigoyela. Ungeriki maganda boyigoyela. Ya fisa lengi lengi. Ah feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Ah metro makengwe. Shadombala. Ah makingumba.